depuis abanda ko sala biloko wana na Équateur to atane loko moto que non symbole mo boke tu premier ça ata magasin ya boyende to na ba chaussures onde ko na biso kuir na na teka yé to mona te que non boke tu premier ça biso ata magasin mo bo raison na bango la nini moi ko investir na mboka te parce que ba okanelanga Félix Ayabi bon ko kana et sili bo ya ko investir oki ba changer langage ba changer hein ba communauté yo bololé yo ndeboy oh yo finga kanu kaka ko finga suko finga bandika ko ban interview na ba na pa hebembe na yo imbécile tala misu tala matama oh mais na bana na biso to Rolanda nini éducation no pesa na bana na biso ko finga zala na réflexion na yo loba que non place wana muto ko sala da mabe sala boye pombo kana biso e kendo pesi na solution introduction développement conclusion on doit comprendre oui. Mais ce qu'on finit conclusion exacte alors aux unis oh ils ont détruire bana na biso to bota parce que moi na oko na ma imbécile te tama tala nini alors yo do finga ndeko na congolais afo finga ndeko no mitala yo mo otali pena e matama na ngeda bien otali pena e libumu na ngeda bien alors pour vivre na poto et commander nini il faut finga la politique ya Congo a finga ba politicien pour le non ada réfugié politique on a tout bien. Clément Bimba, Mbotina Bino place sur Bozola Nabiso, en tout cas tous années c'est parce que vous pouvez Bino toujours confiance. Il y a aussi Bino Moussala pour Bino Bola Nabiso parce que ils ont Moussala autoponé la Bino. En tout cas, tu robot sanate sur Bomoni Babiso ils ont mis politique. Alors politique ils ont toujours la actualité mon colo tout ça là toujours la moka toujours mon commerce que batbazo kabwana batbazo sangana batbazo yabwe batbazo kendeboy. En tout cas actualité c'est à moi ebelé yango moni ke lelo to yesu na édition asika pendant la sabino commerce que Congo ezokende commerce que Congo place outil pe place ezokende place to komi pe place to zala ki liboso ba élection eleki ba guerre tribale eleki to musu ba guerre sous mon ba guerre verbale ba position par-ci par-là en tout cas ça non pas aussi mboka na biso poto avancer té bande wa diaspora bolanda biso merci beaucoup plus na ba remarque merci beaucoup plus na ba commentaire ba suggestion bossé la biso ça nous fait vraiment quand même du bien parce que ils ont musala au biso to pone la bino. En tout cas je tiens d'abord à remercier mon boss de la nation Passazali et puis Nali au ba biso queer Milano. En tout cas, merci beaucoup na PDG à Queer Milano pour un bibiso qui toko na katia endroit. Merci aussi à Madame Pichu Mangaya ainsi qu'à Francis Wala derrière la caméra. Bon anniversaire à Herman Amporio. En tout cas, l'autre année c'est moi pour Nabino moko ba pandisango. En tout cas, boye billet azam to présenter mais sauf que non, c'est ba liboso les ka na chaîne na biso na Kleboa, mokili mobimba o bolanda biso na kombo ya Fabrice Yembo bato ebele ba bien na kombo bongo ya Wabasango o azalaka bongo mosali na kati ya Molière TV lelo asala magazine Wabasango yindi aza invité na sur lelo avec ye to robeta beaucoup plus masolo ya politique parce que as journaliste politique asala ba analyse aussi to ebi mbalebele place à Outa place à Banda to ebi comment est-ce que Alexis Kaya na ye tant que journaliste parce que bato ebele ba sepa na ye to zana lelo ndeko Fabrice Yembo bonjour Rems Nzoto Kitoko. Boni vie. Non, vie normale, na rythme à Congo. Mboka topona mboka oyo nzambe ya pesa biso. Eza ma bele musuti ka RDC so lingango te et na pays moko to oyo lingango le kamboka na moko. Oyo eza parler quelque chose à salité et dans la kitoko donc ndako na bino mo finga ngo eza te. Donc pays nanga kitoko makasi. Mais oza analyste aussi, oza pembe na peuple. Est-ce que le lot aux hommes que nos populations ils ont à moins problème il y a qu'on dit ma alternance sur salemi parce que nous sommes au le rôle en d'autres nous sommes dit matin baba que nos kabila zakara mais na casquette mususu et là garantir nini yo repé ça bango pour bandi que non réellement alternance sur salemi parce que il y a beaucoup de peuples qui semblent que non et là qu'on a salemi na muté bazon dit matin donc bazon mona que non kabila zakaka voilà. Peuple congolais en tant que congolais
oyo tozomeka ko réfléchir moi moke parce que to communauté l'élection oyo bolukaki je pense bande ko na biso ba kufi ebele ba rosi mukendi akufa ika ba politicien ba dans opposition ni ba benga ba na marche batie Kabila mal à l'aise que robe élection alinga changer constitution alinga sala boito bima to barricade nzela a lekate alors na biloko nyonso bande ko benga komatisa peuple motema po abima toujours di banda komona ba congéner mabe ko betaka mabanga na ba politique ko salaka mabe ko panza biloko alors yango nde entraîna ba mort ya bande ko na biso lelo Kabila o ba fingaki approuvé na mokili. Je ne suis pas kabiliste mais je suis congolais on a réfléchir parce que depuis na botama na mona on a noté tini na okene même maman na ngauta ba 50 quelqu'un a mona na noté alternance passation pouvoir entre les deux présidents à tes aventures à tes ani ndenge bazoloba menga on a moni et on a oloba voilà baninga bakufaki lelo ba organiser l'élection de kitoko quel que soit au a tricher ou a saliboy papa na ta cour constitutionnalité et ani na oloba selon ba idée nanga tomoni président sika ba élire contestation zala ki to zala pe na cour constitutionnelle na ba avocat ya mwana mboka Fayulu a contester droit na bango cour elobi non mutagane ba élection ba confirmer résultat seni c'est monsieur Félix Tshisekedi nga en tant que congolais nana makasi te hôtel mais la monsieur Félix quel que soit ba congolais ozo réclamer tout ça na makasi te hôtel mais la monsieur Félix parce qu'il a gagné les élections ba proclamé en tant que chef de l'état quel que soit ba aventure za nini est-ce que au monde pas ba ça ba aventure ya tome gérer tout monde a tome bien muninga landi a su muninga minu mais ya bango to mona te kaka bato ba loba to ebite so to na ba voya moko o ba mona na butu o biso to mona te o ka bango mo ba mona alors so to bo memela so ba preuve bango ba aventure bo mona ki wana ba na ngote alors congolais en tant que jeune congolais le lo bazo manipuler biso mutu pozo akoma premier ministre femme manipuler peuple dans la jeunesse congolaise ba bimise di banda ba beta e mutu okufaka jeunesse wana no ministre mo mutu nani politicien mo akufa te etaka biso ngana yo ne basala matanga na ndako na biso ministre wana o akomi premier ministre o akomi président na ndako no yoka matanga te biso elelo soka mutu ngana leki yo oyo kufela ki mutu obe oyo kufela ki yaya jamais baroya na famille na bino balobi bon vu que combat auto mena ina grand frère na bino akufaki le rôle akufa papa na bino pa kufa to zota mo na bino to comme ça ata chef ya rue ba otika la sala ngote mais combat ba lo payer abunde na combat poto koma na place to zali mutu mo tangela na ata mini mutu mo ba koma ministre asunga famille mo o ba perdra bat na bango bazate mais lelo tout tangi ministre akomi premier ministre na sima mu Congo na yo jeunesse congolo ba manipula ki ba bimisa libanda ba bomi ba boa kilo maya moto ziki na souffrance ba cicatrice otika nango mais akomi premier ministre atongi banda ko sali biloko belé mais yo jeunesse congolaise oza na rolo banini rejeté ceux qui jeunesse azangelo ko sala mais asuka wana attends jeunesse a sala nini parce que responsabilité za gouvernement ministre nani ministère à jeunesse roye ba attribution ministère wana et l'eau n'est ça là na mboko tout le monde a ba mimi na ba balé ba catch ba basket c'est tout comme ça est-ce on est jeunesse ouais dans sport ba kenana sport pourquoi ba yebi mbongo place mbongo ezali place ba milieu bi marane za kuna jeunesse est-ce que y aura place ministre à jeunesse pour dans lelo madame Sogina ni parce que to biso jeunesse to yebi okuite to même pas comme là parce que ta action moi ça pour la jeunesse congolaise et loko nini ya la jeunesse au moins jeunesse ba vraie jeunesse congolaise o ba na balabala o ba bengi ba shege o ba bengi ba ndoki lelo o be lelo so komi na état on a pourquoi parce que gouvernement qui peut être imagine toi jeune loko la o azana balabala loko ngai loko yo mutatangi jeune atangi asibisi ba université avant dia ozela musala ya raté mais toi na ministère mobimba o za pona biso jeunesse o rolo bon ba jeunesse oyo loko la ba na emploi te to meka ko créer loko moko oyo ba vanda ka souté le lobiso mona ba boule biso to créer ba cabine to créer mo ba ligablo par-ci par là pour te vivre mais to zo kata
moi coup de pouce moi à gouvernement. Mais parce que jeunesse a manipulé, parce que tout le monde a mon ami mi jeunesse a meeting et belé. Martin Kebo jeunesse aye, tu sais que la Kebo jeunesse aye, au moins de jeunesse on y mo azana nous azana manipulé, c'est ça. Yango on a zoloba biso jeunesse. Jeunesse congolaise. Soki to zongi na histoire ya bakoko na biso. Ba martyr ya indépendance. Ba ça ka loka biso ba jeune. Ba bunda ki po lelo tozala libre, mundela beta soufi mona mkongo na biso te. Mais biso lelo jeunesse ba manipuler biso. Bo betaka histoire, surtout bandi histoire ya RDC. Na ba gouvernement otoleki nango. Tozi gouvernement ya nani ya nani ya Badibanga. Je pense jeunesse yem tazaki na front na boulevard Triomphal. Ya ko entraîner jeunesse pour passer la marche ba telemela modification ya constitution. Ba bomaki bato. Bato ba kufaki yemora lobaki ba bomi bato e bato basali boy na ba image. Era komaki premier ministre. Et l'oronine oyo apport oni na memaki na jeunesse congolaise. Alors jeunesse tous en manipulé. To moi petit bala pas ari parmi ba mbele. Mais ti bala lelo ba jeune ebele bazolanda ye auti poto ba jeune ba kebele kuna na aéroport ba yambi tant que bon après ko yambaye bolole otozali ba jeunesse mutu oyo aosa elelo roté mutu oyo donc pour sunga yo te mais auti kolia ba hamburger auti kolia ba nini après oké oyambiye obetele maboko yango ba ko manipuler biso jeunesse style lo soki to fongoli misu te na makanisi mabiso te alors tozalaka toujours piétiner bon on voit changement de classe politique attends jeunesse bon réfléchir ni na changement de classe politique il faut tano na yo mutu non faut réfléchir attends toza wapi ba papa on a bazo continuer toujours ko manipuler biso na fin na partage ya gâteau bango ka bazongi na ba ministère bango ka basali boy jeunesse a se retrouver te soki to telemite jeunesse bondi melanga ke no to kovana kaka boy na souffrance to onyo kama basali ba aventure na bango ka ba kotamola ba manipuler ka jeunesse ke no to sala boye mouvement boye contre nini ndeko na ko pesa o idée oyo makanisi ya ba sud-africain lelo toko convier Afrique du Sud ba ville na bango oyebi combat o Nelson Mandela bunda na kashoti abimi a commis président de la République eza clique ya ba noir vous devez comprendre lelo soki noir surtout biso ba congolais ba manipulara na libanda surtout wana mayele na kumisi ancien chef de l'État Joseph Kabila na idée on a parce que yende azaki président o nga pina na 17 ans voilà auto kolimo mke 17 ans tous na pouvoir to holande la idéologie na ye mabe na ye nani nenga na zu côté ya malamu alobi congolais soki to sangani biso na biso ba congolais na effort na yo ya ngai ya biso bopa to reconstruire pays na biso division ekotikalaka jamais ko construire pays. Voilà l'idée Nelson Mandela lobaki na bandeko nyo so ba noir alobi présidence il faut to battre au malamu. Donc c'est le lot soutenir pe idée à Félix ndenga bengi batu nyoso baya ba travailler ensemble pour batonga mboka. Abengi banani? Abengi ba Fayulu, ba Moïse Katumbi, batu alamuka, batu ba be champion ba congolais nyoso baya ba sangla batonga mboka. Mais c'est la même politique ya ba africain faut baza nango. Attends, au moins tolo bananu même pas africain sur la place nani mais les que ça mis les États-Unis bien en France moko perdre après bani ko revendiquer ko bendara batwa betara soki boyo faut ça là non ba benga toujours na unité c'est l'unité qui fait la force moi na mboka Félix Tshisekedi président de la République a bengi bandeko o yaye parce que to bosana te bazala ki kala mingi te ensemble na Genève et là on est pendant bango lo pendant bango to yeba gite alors lelo lo on est oyo kabola bango pouvoir ba o elane zate pour na biso peuple et da partage à gâteau na bango na minute o mutu na muta somi da biloko na ye o to yebi alors peuple congolais tisiko to le lanzala biloko za toujours remata dollar za toujours remata et lo moto sentir jusqu'à présent alors biso peuple congolais surtout jeunesse toti kaka komema la mupepe oki osali makelele na place ya politique na meeting na place ya obeti même na ndeko na yo journaliste ne ba bengana ka Israël mutombo
ndeko na journaliste o informaka yo peut-être ata 10 francs to landa na télévision mais na poto pour landa télévision faut futa abonnement bo somba na canal plus pour bolanda soki banini bo futa ngombongo mais biso to lecture bino biloko ya ofele ozi obetier na fin politicien na pensioni ndeko Fabrice toujours na point na robeta journaliste tozala ki wana présent ezaki ba journaliste bazala ki na ba député ba on batinda ki ba menacer un peu bandeko wana et puis tout le monde commence que le ba journaliste ba député bazo finga mingi na télévision alors jeunesse azo zwani n'est pas na bango or baza toujours soutenu par la jeunesse. Merci ndeko ba journaliste ba komi ba député lelo toko beta li solo sima toko zonga rasi ma Congo ndeko bazi lelo azabi azaki premier de la classe hein législature ya 2011 na Congo mobimba lelo azabi peuple ka betie fimbo abi okoleka te alekite avandi alors bango banani bango ba journaliste banani banzambe ya jeunesse congolaise non jeunesse soko moni muto osala biloko bongo quel que soit la député ou la ministre attends na osala na bano sala émission mo pona oyebisa na biso jeunesse même peuple congolais musala député ya ministre to ba attribution na bango za la rani pour soka linga dérailler ozongisi na rai akotika la pe okanga ote so ebisi vérité parce que Dieu a comprendre vérité atu okanga ote akanga poni président ba finga ke butu mo akanga bango te tota pe obligé au moni député au dérailler ozongisi na nzela akobeta ote akosolo soko omona betio okepe ko funda ye ozana droit ko funda ye parce que tozolo ba état de droit mutako akoza likola mibego te mais état de droit au Félix azo memela biso ndeko Fabrice wa basango ozomo ante que non iso déborder parce que ko finga le kani trop na TV ko finga le kani trop mais état de droit to ko tsenga na ko finga kaka ko finga sans fimbu ndeko na ngai omoni ko finga et uta non premièrement éducation muto nga lelo so ba éduquer nga mabe ata na komi président na ozaka na langage facile na ozaka na mutu moka ko finga ni to mona bandeko musu ko finga bandika ko ban interview na obandaka abwe pa ebembe na yo imbécile tala misu tala matama oh mais na bana na biso to Rolanda nini éducation no pesa na bana na biso ko finga zala na réflexion na yo loba que non place wana mutu ko sala da mabe sala boye pombo kana biso ekendo pesa na solution introduction développement conclusion on doit comprendre mais ce qu'on finit conclusion exacte alors aux unis tous le côté nango jeunesse congolaise les lois de comprendre totia ministre oyo ya jeunesse ya tout rozala mal à l'aise pour to tiqueter te faut sentir na terrain pena que non ministre au sala pour la jeunesse exacte distraction za balle te toi na pose à balle te bata balle bata sport ba osala babilo papa pour na sport mais jeunesse faut tout non musala jeunesse ministre de la jeunesse ana ngambu tour voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandia Mobimba, merci tout ça bon on de Fabrice Yembo, waza bongo invité na biso ya lelo wa basango. En tout cas, boyoki commerce que ça la analyse moko positif pour te mboke kene liboso pour te ngai na yo to se retrouver na makambo to sala. Ceux qui meza na mboka makambo ekende bien ba activité les kana bien. Vous jugez le comportement de robot Ketu premier ou azo sala makambo mo ya mabe place ya Zali par rapport à Congo. Yo tant que mon mboka au monde comportement ndenge nini na peuple congolais et puis na jeunesse congolaise mobimba et là il faut comprendre ndeko Ketu premièrement so tunier avant ya na Congo zaki wapi avant ya na poto zaki wapi azaki na Zaire azaki mutu oyo wana kobeta mbunda pembeni ya nani ya tata mokonzi ya kala ya Zaire Mobutu Suède bima pas na oui musique Suède il y a cette musique Suède l'axini ndeko musique Suède non yo ko pa na biso bangala et pa na biso na mai ndombe kona musique on ndenge ya makasi oh lelo to benga mabele elisa ye mutabana oyeba banze wande ko Boketu premier na mbunda oya yende mutabandango alors richesse soit tigre biso bangala ngo wana lelo suto la ndeko Boketu ndinga finga na tenani na télé bon na okota na politique na été parce que a aussi retrouvé na place où Yazali
depuis ya banda kosala biloko wana na Équateur to ata na eloko moto ke non symbole mo bo ketu premier sala ata magasin ya boyende to na ba chaussures ndeko na biso kuimela na doteka yé to mona te ke non bo ketu premier sala biso ata magasin mo bo raison na bango la nini moi ko investir na mboka te parce que ba okanelanga Félix Ayabi bon kokana et sili bo ya ko investir oki ba changer langage ba changer hein ba communauté yo bololé yo nebo oh yo finga kanu kaka ko finga ata place solia ngona non ata ko lia na ndenge ya politique ndenge bandeko musuba to lia et puis ko finga e o bandi nazaki na mona ko tota na télévision tota la nini ba publication ba nini ba émission na pas. Ah mais papa, mais pourquoi tonton ici il fait qu'ingérer les gens comme ça? Je ne sais pas. Alors j'ai vite réfléchi na ndeko boké tu nabi non. Oh ils ont détruire ban na biso to bota. Parce que moi na okana ma imbécile mata la nini. Alors yo do finga ndeko na congolais. Avo finga ndeko no mitala yo mo. Otali pena e mata mananga bien, otali pena e libumu nanga bien. Est-ce que na mukuse na mulai na leki na nini? Et puis qu'on finga peu pourquoi? So ça bien éduqué au finga pour na nini? Na mona na place nani adversaire nani ya Emmanuel Macron à l'équipe na télévision ba nous finga Emmanuel Macron non a finga na politique na e. Abi voilà là où il a échoué. Voilà so bo pesinga tala na osa la France. Mais biso lelo changement ya Congo ezaka na ko finga. Alors le roi n'a pas boyango. Même jeunesse trop bête na boké tu premier maboko te na kofinga. À réfléchir ndenge mususu me kofinga non. To ko évoluer na mboka na biso. Lelo so to ko ba code minier au chef de l'état publié que ebota trouble lelo. So to bi to ko yeba avantage ya code minier na pour na peuple congolais anini. Est-ce que code minier ça ba avantage pour le peuple congolais? Code wana premièrement au nyonso basala ko pour avantage na biso. Mundela bana ko ya azui accueilli biso ne to subir bande ko so travailler na ba trou na ba ko subir mon konzalobi non pour na peuple va se retrouver so bolingi peuple ngwa solo ne bolo bolingi po pesa ba 10% ko tongela ba ba école 10% ko sela ba biloko nyonso vie sociale ba bonga alors muto alobi non moi ko pesa 10% de faut attendre muke ou bien to coopérer ngana yo mon conseil faut pas ça mon la trésor public tala tina mon boule kota place wala et ba tie mandoki liboso ya mwana mboka Kabila o te ye ka fa longo mona désordre nous bato tiraillement ye o ya lobi ne ngai opposant ngai yo non opposant ya nini bo sangana bino peuple congolais bo sangani bo sali force moko pour otombola mboka na biso na désordre to tika ko kene liboso sans comme enquête yango bato bile baloba ke non accord ya Genève et bon moment makambo ebele parce que il paraît que code minier pe za rapé na kati ya meni yango lo moni ke non et cela ke non ba yo kanate et puis les loba mindele bazami mi pour la Martin Fayulu parce que na France 24 na ba chaîne mo ebele ba sala ki promotion na ye yango moni ke non eza mo mbilinga yango na ndeko futo comprendre eloko oyo mundela luka pour na mboka na biso. Si tu comprends, oui, Android Oyo, il y a époque, il y a 2011, 2013, sur le Samsung, il y a ma casse pour ou durable. Il y a micro to ou mais soute au sombi téléphone. Quelques minutes pas défaut de charge, pas y a un mourir kangami. Sans bête on libanga mais un mourir kangami et pela soute. Oui pourquoi? Code minier de ça la makamboa. Pour Congo et Niati. Kuna ba su nani matière terre produire ngo. Alors ba komi ko salara bongo po ba salara. Yango mona lelo tozo nyoko biso mon peuple congolais na matière na biso pour apesa biso lo gito pour apesa biso toujours mabe. Lelo to roloba voiture o ba benga hybride. Voiture moko erotambola sans carburant kana courant. Et bimaki déjà. Mais pour ba sala yango ba projecta ki ti ba né 2030. Tranquille que pour bimisa ngo na marché public faut pas salon matière wana no foot na RDC tie bouton soki bo pesi bana mboka te bo zelo te yango no bo mona guerre nyoso makelele wa gagner élection wa sala ki boyo alors peuple congolais foot yeba makambo wana ignorance de bo ma biso foot yeba ngo poto fongola misu na richesse na biso surtout tikeli richesse na biso bato mususu ba ko pie na ba kei
alors yo tika la rôle la bande c'est oyo baluka pe intérêt na biso te ka bango na bana bango et so mona oyo tanga wana o tangi kombo so mona mwana na balabala badara na ba dupe bakenaka ba voyage à France poto ngana otoliaka malewa on peut place balambi biloko salité nzungu nzinza wa materango yo lié okufa te po nzamba wa protéger yo mais mwana na yeso ka liango hôpital na Belgique. Merci beaucoup Ndeko Fabrice. En tout cas, merci na Bende Balandi. To ko bona suke émission na biso ya lilo. To ki ne sengo mapona bino Ndeko Fabrice. Wazabongo wa basango bébé mimi na komba wa basango. Aki invité biso ya lilo. Na yeto bisi mo masolo mo mingi concernant mboka parce que l'intérêt ya biso ba congolais ezani mboka na biso Congo. On doit les protéger. Il faut tous soin nango sur tous les plans. Code minier, oui, est-ce que ce monde a déjà place politicien moko to même yo opposant même bateau bana pouvoir que depuis dollar et mata depuis biloko c'est mata na zando be politicien moko bengi peuple bo bima to bima na balabala po to tele to li pa route mata ki ka to bima na balabala so mona namti ba ya na politique po bazana intérêt na bango ba nommer premier so ba monier na premier plan era mutu tel ah OK faut les rapprocher. Pas papa politique ma téléphone papa ngana la pose à poste pas so ba nommé aki rolia alors peuple congolais ba ki para biso te na biloko na biso mike wana so ba bengi biso même na meeting to ke na même pas so ka linga lo bato bino papa makamo lingo lo bana lobe lo bagi nini lelo changer pourquoi pas même na lo mabe. C'est ça. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Ndeko Fabrice ko bina suka émission sur lelo to ana sengo mi ngoyamba yo. To sepeli mingi parce que bibiso kitoko puis na limo ya kitoko auto benge ko Milano. En tout cas mona ya suka ezani ne pona magazine ya biso ya lilo mona suka bandeko balola na mimi bandeko poto on a diaspora basi mo bazo me barabo ya na bango babike no konge boninga kate oba olela kina bazonga me ba chenso maloba lokuta merci na diaspora dolanda diaspora ozolela no kongo zo bongate moya zonga ezate lokuta pourquoi na ko yebso lo moko ndeko nanga ezana ba parents ebele a bateka mapango na bo mona ke poto a luka vie a soma azongela papa ne lupango a me matanto bandeko musu lupango alors ba kena ko sala ambiance ba sire le logo no le lo ba koma rando na ba musicien ambiance ba sala le lo ba sire trouver de l'autre alors pour vivre na poto e komande nini fa finga la politique ya Congo a finga ba politicien pour ba non ada réfugié politique on a tout bien mo konja sigalobi non congolais no ça libre ozonga mbona abenga mutu no ça ya hein abenga te no congolais no zonga a battre avant ça bango wapi abi oyo congolais se sentir à l'aise oyo na mboka ne pona ko investir yaka ba bana ba mbongo bana ba entreprise na poto to mona bango ba yaka alors ba o ba osala na distraction ane loroté. Merci beaucoup, c'est ça. Merci oyo nyoso ndeko lobi Toyoki et puis te comprendre, c'est un peu ça. Tout simplement merci. Pas maté besoin d'un épisode de partout. En tout cas, un grand merci à notre boss de la nation, hier Azali sans concurrent. Merci aussi à la grande dame Pichu Mangaya. Merci à Francis Walla derrière la caméra, les rôles à l'ombre, ainsi qu'à Herman Apo. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Bye, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. C'est combien de minutes? 37. Ah, ça va.